Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Mbote bandiko balandi de partout bozwami bozota la biso avec attention soutenu. Biso toza BioNews Télévision ngana zaya Daniel Lubika. Boyebi bobo mesano to mesana toujours ko lakisa bino bana o nyonso bazwami awa na kata ville province ya Kinshasa. O nyonso ba landisa maka vraiment na ba programme nyonso epesa maka na ba orphelinat na ba fondation et boka bobo mesano natanga rakombo ya mon dernier espoir o etambwisami pa ya maman Mireille Capave. Et tu bêta vraiment c'était sérieux parce que yango ya accompagnera bisope na mama kam nyonso pe biso BioNews Télévision tozala kawana to accompagnera mon dernier espoir na ba activité na nyonso zala nango na makambo nyonso pe o esale makana kati ya mon dernier espoir. Voilà, après un bon moment il y a silence bumonaki mikololeki totalise yino babilili ebele concernant mon dernier espoir, mais sali moi mikolomileki et sali pina et moi un moment il y a silence autre les cas qui les autres ont vraiment motivé avec la grande équipe il y a BioNews Télévision tous sur place à mon dernier espoir où ils ont mis na banda lungwa donc précisément na avenue Isangi je crois donc Isangi là donc tous ba précision belé pas ya maman Mireille yemoko tozana yepe awa to me konsola na yeto sur la pena bandeko batambusaka musala awa na kati ya ville province il y a Kinshasa à mon dernier espoir. Voilà, to robeta lisolo neka tozaloba surtout parler langage morona na maxilo to so lango vraiment bien. Bonjour maman Mireille. Oui, bonjour Yada. Et c'est momingi ya kokutana sur lelo. Qui mezali? Ouais, qui mezali par la grâce de Dieu, qui mezali. Voilà, quand tu as déjà mboka Belgique, quand tu as Kinshasa, na ebi que ba voyage dans l'Union sur la motine de mingi pona bana, puis bande konyo so bazomi a na quatre ville province Kinshasa surtout na mon dernier espoir. Sangoni no memeli bisu ya malamu, quand tu as mboka Belgique. Non, juste na yo visiter bana. OK. Ça fait longtemps na yo visiter bana. OK. Parce que tu as un nouveau bébé, il fallait na yana mona bango donc c'est ça. Ah OK. Boni lisolo ya mon dernier espoir depuis banda tito komi lelo parce que on a eu quand même un bon moment ya solo la yango. Moi nazo déranger hein. Vraiment. Excuse-moi. Toujours quand même autant ya osola lisolo ya mon dernier espoir, motivation nengo bandaki elo ni netindaki yo mais bande ko mususu bazoi quand même libakwa na te Hollanda pe hein lelo bazo libakwa Hollanda biso est-ce que ko webisa biso motivation ezaki nini ya kosala fondation mon dernier espoir pe wa combiner ngo directement na orphelinat mon dernier espoir. Bon, ce que je peux dire, de nature, mazamuto na partageaka. OK. Nanga ko sunga bato, nanga ko aider bato, som tazana na problème donc na ko na pe sa solution, ce qui possibilité ezali. OK. À partir Europe, nazwa ki na bande ko aider bato, ko tinda bambongo, ko tinda bambongo po ba aider ba veuve, ba orphelin, na ba orphelinat yo posa parmi bato yo avant to comme un orphelinat, puis comment to banda sala ba action na ba orphelinat mususu. OK. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais au salaire quand même ba action na orphelinat mususu to monaki to assistaki bato to neti même na ba Congo central to assister bato après un moment yo moko sali orphelinat. C'est dit à quoi déjà? Bon, excuse-moi, et là vraiment pour ça on a créé orphelinat nanga. Quelque part ça ba déception ya orphelinat mususu oyo mingi to banda sala ba action. OK. Oko sala lelo action lelo netinga mona sala action lelo mutu mususu atuningo pesi même adresse 2 jours après mais ba faire voir mutona comme si bana basali soki un mois so combien d'années ba liaka te. OK. Bana bazan bloc au liate bana bazo souffrir mais au sala ba action monaka bon orphelinat mona bana baza tout le temps salité. Il y a des gens au bazo ya ko pesa bango quelque chose. Au mon place à rola les habienté donc voilà. Oui, les lois bakoya au action mo ba pesi don moko bien tout petit exemple bien bongo 100 200 300 so na mon bana bazan bilamba te lo ni non sala
mbongo wana il faut na lukana somba bilamba pona bana. OK. Bon orphelinat so que nous mona bana bazolala na se. Mais je tam so na moment na bozala non te mais ba visite nyonso e ya kana ça na ngoni. Excuse ba mbongo ba pesa mino bosala na ngoni. Ata grande chose te ata ba million te ba ko pesa 100 so na bi ke bana na nga bana esika olala te. Na sana na ko ba bona somba ta matla moko ou mi balé. Pour permettre bana baya bazana orphelinat ba mais bazo faire voir les gens comme aussi bazaka ba pauvre bana bazo souffrir bana bazanga bloko lia quelque part na bana trouver bango baza vraiment honnêteté. En fait pato bazo yamba bana bango mo pe bana ba difficulté o ba ko ça la prise en charge était. C'est ça. Ouais, je peux dire. Oui. Et bah comme en profiter na bana wana. Et bana on va zaka ko continuer na souffrance. Profiter na ndenge mo ya mabe. Omoni do ozomona ba action ezo salama mais changement ezo zalate na vie ya bana ngo. Na ko pe ce exemple tinga moko bana bazaki na difficulté ya ba drap na serviette et c'est vraiment qu'on manquait. Na zaki nango vraiment penzate. Il y a une dame onana à France ayo tindelanga mbongo era tindelinga mbongo na kokozo pe na sombi biloko lia kotina bana mena bazo manquer ba drap bazo manquer na ba serviette na zwaki mbongo wana to pesi ba sombi yango ballon ba tombola ya ba drap na ballon ya ba tombola ba serviette quand même aider bana tu vois donc ozomona au tindi même ba biloko excuse-moi. OK. Donc ils ont ça la moi pas ici. Oui, ça fait quand même mal. Bana baza tout le temps quand la condition bien te kaba au monde ba ola ki sa bana bazo lela auto lié surtout nga bazaki pe mona ba osala truc poto ya nini ya manga bana ba otindelo vidéo oyo comme tema pas soleli mais bazo zo ba action biloko ani. Voilà, OK non wapi. Ezo kende wapi pourquoi il faut bana ba souffrir ka bana ba lelaka au mona bana neti boye so kaka occasion botie bango caméra ba comment expliquer maman o kutu bana ba koko expliquer te tozana besoin congélateur tozana besoin boye to comme ça la boye OK neti ngas le leçon na manquer bien tozana dans le besoin orphelinat non permettre te bana nga ba oleka ba neti tozana émission non permettre te que ba olo baba maison mo boye ba ozanga non faut ba tu bango mo bazala toucher to au communiquer. Je sais que ça manque ça ndenaza devant la caméra si on en a besoin aide non senga je peux pas profiter que bana ou la bana ba toucher mité ma batu et comme le quoi si j'ai mon quoi le beau si mari téléphone à micro excuse-moi après bando expliquer to manquer boy to za bloc on était dans nazo mon ka on dirait batongo ba ozaba on était plusieurs sur 100% na kati ya Congo je peux dire même 80% borphelinat seriété c'est ça que j'ai décidé que au quoi ezaki déjà kati nanga c'est ça j'ai décidé ya ko sala ko créer orphelinat malgré na créer orphelinat na biso mais je me rappelle que ils ont dit sus na ba vous avez pas de difficulté makasi déjà pour na ko retenir quand même ko récupérer bana parce que OK place monsieur sur mon orphelinat monsieur sur bazana bana belé au baza donc en fait place là les a même pas mais ba pimeli pe bana ba compliqué eux même. Oui. Et là on a vraiment ezapé parmi ba biloko oyo place na monnaie que oui orphelinat eza bien tozo aider bana na place bana balala na nzela bana baza na ba situation mobo nzamba simbi mtema biso tozui place to installer bana c'est bien mais au moins orphelinat mso ana bana 60 ana bana 50 ngala na créer qui na début na zaki na difficulté au moins déjà so créer aux indaku on installer tout mais aux bana te boyo kuto tenga ba contact orphelinat mso na kende na solana bon pour ba pesa bana obi ke bana belé baza na condition bien te mais ba boyi na bango peso bana mais pourquoi bozana condition bien te bana bazo lié te bana mais bozana bana ebelé mais ba boyi opesa bana dozo mona pona ngeza toza lokola eza lokola deux personnes ba msusu ba salango avec amour eza mission nzamba tindinga ou bien compassion eza kati nanga il faut na aider bana je suis obligé ya ko aider bana bon mutu ça les a na propre intérêt naé donc voilà c'est un peu ça je peux dire. Voilà mais maman Mireille na habité fonctionnement eza comment na ngambu na yo
pour nourrir bana o tozomona vraiment bonne santé tozomona bana ba bébé nous aussi bana bae mona mo to moni kutu ya muketo solo la yango pe fonctionnement ça comment est-ce que ozo ko arriver à ko fonctionner na bana mike et surtout na temps to komi nango ya pasi ba biloko nyonso ya komata makambo belé na mboka ou même ba parents na kati ba ndako ngo ba ko pe comment ko survivre te na bana na bango mais comment est-ce que yo ça la pour se gérer. Bon, Bible le bilan nzamba pe sa vision, après sa pe provision. Amen. Je sais que c'est pas facile. Et ça facilité mais nzamba ça la toujours grâce. Tu vois, nzamba ça la toujours grâce. Et puis tozala na grâce moment na moment mon connaît nazo se rappeler tozaki na besoin to somba madesu. Ko somba madesu pas que juste pour aujourd'hui mais même quand même quantité des de to sombi sac ou demi sac. Mais on n'avait pas na moment na zena possibilité au somba ngote. Na moment na zena possibilité na bi bon tozela na fin du mois. Comme ça l'air ba ofuta ngana tinem no mbongo somba madesu. Mais et comme na moment na ka dato solula ngo lelo lobby au moni moutaillé à Elibiso tout sac. Ok. Tu vois, et ça c'est que j'ai remarqué tout comme manquer l'eau comme mon coboye mais tu vois qu'à visite mon ba Elibiso. Voilà. Donc Nzambe a aussi la grâce donc vraiment na bénir tout le monde ou ba qui ça 1+4 na orphelinat oyo. Tam so Elibiso nan maya komela tam so moi elo kolia moi enveloppe vraiment le père des orphelins vous bénisse mais donc to se organiser ka to kontana batu te so batu ba pesi gloire à Dieu mais batu ba pesi biso moto ke naza mama nana bana il faut bana rabalia. OK. Il faut bana rabalia so na ngote na te kata sac na je vais faire donc on a ko sala pour bana na futa loyer donc to futa loyer en fait bana ba somba biloko kolia et puis il y a des gens où ba travailler OK. on a peine besoin quelque chose dont Bundanaka, je préfère mieux natika maboko pamba mais engagement au ngana zuina miso nzambe na respecter parce que son abina talaka bato bi ke bona vanda otalela bato oko compter na nina mutute. OK. Ba orphelinat zali mutape saka soki aza convaincu so Saint-Esprit est touché mutema nae mais nazana te pona le kaka o bo pesa bana biso biloko toza situation bo ça vraiment donc voilà c'est un peu ça voilà. OK, orphelinat ils ont mis na Bandalungwa précisément parce que na tatonaki moi moké pour na adresse avant tout ça la continuité de développer na biso liso na biso bande copie ba ota la biso ba kuti biso orphelinat ils ont mis wapi. Oui, orphelinat ils na Bandal Bisengo. OK. Avenue Isangila numéro 16. OK. Va t'asseoir là-bas s'il te plaît. Isangila numéro 16. Ils ont na Bandal Bisengo. Bandal Bisengo, avenue Isangila numéro 16. Okay. Donc juste à côté à bloc, pas loin des blocs. Et puis numéro na biso téléphone. Numéro oui. Oui. Non peut ça nan oyanga parce que oya awana kangango te na tout donc ils a 0032 466 36 64 21. Donc on a numéro ya WhatsApp numéro na Belgique mais yango pe tout travail non mais ils a pe na numéro ba contact nsu ya kinizawa mais malheureusement na mtu nazana ngote. OK. Mais tout le monde est déjà arrivé à Bana. Oh bah tout le monde mon apena ya bébé na il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 2 jours. Ou comment? Ou aza pembe na yo wana outi ko yambaye na kati ya mon dernier espoir orphelinat oyo ezwami na Bandalungwa na avenue Isangila numéro 16 et pas ya maman Mireille Capave tout le monde na ebité bozwaki wapi nanzela nini pe po to moni mwana vraiment ya bébé. OK. Pe bozwe na saison moko ya malili donc na elanga babwakaki na balabala akokoma ki ndenge ni. Bon, bébé Oyo, tout zoyé, les deux à 3e jour. Oui, 3e jour. Les deux à 3e jour, donc, ils ont le cola depuis à Botami, ça fait 6 jours. 6 jours, OK. Donc, 6 jours, nango ya naissance. Bah, PC Bisson a commune, il y a. Babé, on
Monga Fula, ok. Oui, assistant social à Monga Fula nde babengenga. Babi ke tozana kamo ya bébé awa. Ba expliquer nga utobota mais maman nae excuse-moi. Maman nae aza un peu folle. Ok. Voilà, aza folle donc akokai ko bika folle. Akokai ko gérer moi na comme que moi ba menonce que ya abo maman donc voilà, c'est un peu ça et puis ba hôpital ba ko benga ba assistant social nde ba kenda ki kuna après bazaki obligé ba luka ba famille na ye ti ba sel banquette ba yo mona famille na ye. Il y a maman, il y a moi. Maman, moi, a 26 ans. Elle s'appelle Deborah. Herba moni famille ango babi ke moi na bino situation de folle que zane libanda en fait ana kati libanda côté ya famille mais atazo menoncer moi na il faut asala moi na mabe bobo tout ça et puis na état na ye to ko tikele moi na te ezate ke banda ki ana don aumeli 5 ans passé kuta bota moi na abota ba jumelle mais azaiki ka toujours folle ok. Nde famille lobi non bango bazwa mwana te bazane sika otia mwana te donc bango bazwa mwana te famille boyi nde basita social babi tozo placer mwana et on monde ba benga moi j'étais d'accord et puis ndenge na ye ba yo tika totinde équipe na biso ba kezwaye donc voilà donc moi c'est déjà 3e jour dans 4 orphelinat. Le 3e jour dans 4 orphelinat et ça 6 jours en depuis à Botami. 6 jours depuis à Botami. C'est un petit garçon. Ok, Azamou à Mobali. Oui. N'a beau PC prénom terre. En tout cas, franchement, Bakombo to senga qui aide à Bakombo ezebele mais jusqu'à présent n'est au PCT. Ah ok. Donc il faut basa la document na d'ici là donc il faut na benga assistant social na PC combo mais naza déjà na combo oyo ba proposer qui fallait au PC combo déjà. Ok, voilà. Mais maman Mireille, toujours remarqué présence, il y a un bébé, hein? L'habité, vous avez béni dans un bébé. Oui, Nzambe vraiment. Bébé Zoé, là, si, ma couleur Zoé, là, t'es, hein? Zoé vient. Zoé. Ouais, tout le monde dit bébé Zoé. Bébé Zoé, a combien de mois? Zoé, a 6 mois. Ah, 6 mois. Ok. Alors, déranger bébé qu'on a terre. Zoé, faut bon, il y a 6 mois. Oui, Zoé a 6 mois. Vraiment. Zoé, arrête. Ok. Mais comment est-ce qu'ils ont les cas parce que tu as dit que Bana so bazana no métier. C'est pas ça bako qui tient assez. Bako qui tient assez c'est ka asaka na ye hein. Parce que bozo. Ya linga vanda na ena. Il a parfait. Tout le monde bana déjà bazaka so bazo poussa na bakindaka pe été lo auto benga na kombo ya ba école ba classe. Bon dernière fois ils ont travaillé en partenariat na ba école bozo salandene. Bon, problème on a des un peu difficile pour Nabiso. Ok. Neti année où tu les katokoko tant que ça bana nyon sauté tout tant que c'est ka ba misa tout par rapport il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Ok. Tu sais il y a d'autres personnes où il y a eu engagement beaucoup comme ça bana ngana on supporter je vais faire ça. Beaucoup misi bana et comme pour asalango aller. Et comme nanka bon. Comme nango ba histoire donc heureusement nazala qui prudente na boya ki ba comme ça bana nyonso parce que na yebi normalement un mot pe biso ndeto ko sezaka okolo banoka likambo le wi po loba mais au sale la ngote. OK to zo risque comme ça bana misatu to comme si bana misatu bon il y a d'autres personnes à début ba pesa qui po basenga qui école bazotang eza 350 par année. Donc basenga qui faut pesa avance de par personne ça 50. Oui. Donc au côté qui nanu bana misatu il y a d'autres personnes qui a rajouté après sindambo o ya debi kaka le reste ngana fouti donc comme benga ao yambate comme j'aime pas ça que o bando courir pour ko senga au sala boy ndena sisi ba frère na bango école ba auto si ça peut ba examen gloire à Dieu peut ba travailler bien. Zoé. Ah voilà Zoé. Image c'est là ngam salana Zoé to Zoé ninga osakana tika panza machine maman Mireille ça. Donc on va les gérer. Zoé. Belinda, ça va? Zoé. Tu vas bien? Oui. Ah, tu pars à l'école ces derniers temps? Oui.
Ah, tu as maintenant quelle année? 4, on avait le congé. Ah, vous avez congé? Oui. Aujourd'hui qui? Oui. Ah, J'ai- il avait 65. Combien? 65. 65. Oui. Ah, ok, bravo. Hein. ma fille. Merci. Vous êtes avec qui à l'école là-bas? Pardon. Vous êtes avec qui à l'école? Si on Parmi est tes avec. sœurs ici. Si on part, Avec qui à l'école parmi tes sœurs? moi, Miradier Marie. Ah, donc vous êtes en 3 là-bas. Oui. Ok, maman. Donc, maman, bana kuna ba okende baza bani sa tout. Donc, baza Belinda, ka- oh baza bana na biso Bauta, bautaki na este. Voilà. Parce que les gens se posent aussi des questions par rapport à arriver na bango. Et check mois d'août, bah oh témoin na sala ki boy bana basala ki boy mais bah jouer quand même ba précision sur yango. Les lo bana bazo ke na été lo. Oui, na koko so na kozonga sima par rapport ya bana. Ok. Eza ba question ebele bato bando se poser nde bana bauti este bazolo ba swahili te bazolo ba lingala makasi bongo. Ok. Oui, nde bazana na kota Marie dada on dit c'est ma dada mtayoka swahili jusqu'à présent. Voilà. Déjà les ba benge dada ngakuna zoka sa dada pesa prénom na or que dada na eza yaya. Bayebi swahili bayoka kame baloba lisuite moni bana mike basadapta Rapidement, ok. ngai liboso nazo avant na koma Belgique nazaki na Hollande naboti bana nga na Hollande bana babotami bakutinga me bayebi néerlandais plus que nga pona ni parce que bana mike bazana facilité ya ko s'adapter. Ok. Ezate ke na moment o to sala vidéo ngo pe to sala na émission na yo ezate na moment na obiso to sala ke émission moment na bana ba uta est. Ok. Bana Marie mena Miradi mena elle a 6 ans. Ok. Miradi elle est où? Miradi Lena. Miradi, hein. Ouais. Fais comme ça. Herba uta ki est Miradi azalaki bébé. Herba uta est Miradi azalaki Marie. Marie. Herba uta est Miradi azalaki bébé. L'air au salaire qui Annie émission, Téléma. je crois Miradi elle avait déjà 5 ans. Ok. Imagine toi Zaki déjà bébé, 5 ans de l'air au salaire qui émission. Bah ou mêle déjà na kin. Ok, Miradi. Donc exacte que situation te expliquer que tu passé mbala moko après bana et pananga après nini non. L'air ba kutene na nini na problème au ba kutene ngo ba bo papa ba na misu na bango après 2 semaines ou 2 mois 2 semaines ou 2 mois je sais plus maman ba ngwa yo kufa ba ko zongisa bana et pa ya maman o abota maman ba ngwa pa koko na bango. Ok. Koko na bango à côté ça je crois Belinda seulement toi ou Marie au bando au école. Nous 3. Après koko na bango akoko tsa bona école moko afuna mais akoka ki ko futa ba frère na bango te. Ok. Donc ba passer na ba moment Marcelo, ezala qui dure. Mais koko na kokete ndake tika bango na église est contacté biso. Donc là tozo ki bana na bana bakoza basala ki ata ba 3 ans ou 4 ans déjà na kati ya Kinshasa. Ok. Siko mwana déjà yebisanga mwana taba ndolo baswahili soka sali 3 ans ou 4 ans même 6 mois kaka. So bozolo bango te akoko bosanango. Ok. Donc papa ba mtazaka katange zaki mama bonte je sais pas maman bon so colonie mais c'est juste un déco qu'on a bango a expliquer qui donc voilà c'est un peu ça mais bazwa qui déjà temps pour ba ya na maboko nanga ba vendre déjà na Kinshasa. Ok. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, maman Mireille, mutuna mususu pe tout na maka tango nyonso wa ndenge tozalaka na bana bandeko ebele na mikili ya bapaya place bino bozalaka kuna batunaka biso pe mpona kozwa mwana procédure eza nini mwana mpe mama mususu to yaya mususu aza na ndako azali na sepeli na posa aza na posa azwa azori eza na posa azwa mutubu eza na posa azwa boye akosala nini mpo aya kozwa mwana na kata mon dernier espoir. Bon, ils dans le rôle déjà qui est adoption. Oui, adoption et ça la manango mais l'adoption bala monter. Ok. Parce que surtout ça la on bala monter, bisoto ça so orphelinat auto trap tozo marcher na mbongo te ou to tie mbongo mutu aza besoin d'adoption nde tozo mona orphelinat msusu bo pesi mbongo basalelo ba document baza déjà na babat na ba commune ba coopéra basai bon ba document pesi mona non. Moi je préfère adoption OK na on bala monter faut qu'on parrainer d'abord. Ok. Bisoto banda na parrainage au parrainer mwana
il faut biso pe toyeba mutu nini o tozopesa mwana ok pesa mwana n'importe qui te non parce que yo expliquer situation na yo ça fait mal donc ils en a besoin mwana tozi to peso mwana to sali ba document non et le nezo la kisakezo mutamalamu et le nezo la kisake ovana na mwana na bien ata mama na kati ndaku totinda pe bana vacances et pas n'importe qui te totika pe bana ba kende et pas n'importe qui te pourquoi parce que mokili essaie beba nde na yebisa nzambe ve onga na salaki bana oyo zopesa nga nozobongo lokwa propre bana donc o baza bana nga donc je peux pas donner à tout le monde à n'importe qui sana yeba mutu nini ona opesa ye mwana ya omo to banda na nini na parinage au pariner mwana le temps na pe biso pe to luka to yeba yo osala kanini oza comment to yebi place au vandaka ba démarche tout la soto moni que ça va wana nde toke na adoption. Ok. Mais ceux qui ont adopté moi na vraiment marché à bon côté. Donc il faut tout le catoyer bien au salani pour mon kili et na ba réalité belé. Donc voilà. Donc ndeko no so bazana pour ça peut-être ya mwana. Donc il faut pendant nous na parrainage. Oui, et puis ça prend pas du temps non que parrainage arrive à 1 an, 2 ans, 3 ans non. Et cause en peut ils ont juste pour permettre équipe et orphelinat besoin temps ya étudier mon toi linga zo mwana c'est ça on veut les étape pour une observation donc il faut d'abord observer la personne dans oaye kozwa mwana donc c'est bien dit hein, avec la maman Mireille donc bandeko no so bazana posa ya bana bazana posa zo mwana donc il faut d'abord commencer par parrainer et kozwa peut tenter parrainage on juste parce que équipe ya orphelinat besoin temps ya observer la personne dont elle a récupéré mwana donc temps na bango bazana ba agent na bango ba yebi nini ba olandela po ba ke no mwana kina maboka mutu bopo bazala pe rassurer et orphelinat pe bandoko le kakotala katala mwana ndenge azokola donc et ça là vraiment dans les bombes mais déjà ko poussa na kotala ba mninga ezokenda à un moment na âge moko bana ba koma nango et ozala neti nini et na idée à maman Mireille. Donc vision bana ba koma ba majeur je peux dire. Voilà vision nanga et ezala boye même bana nga mon Europe non que so mona nga salle 18 ans na libéré mba moko il faut na mona kende mona nazo libéré il faut na mona ke mona ndé na libéré oza na possibilité ya ko futa ndaku ou azui mobali ou aye ko balaye ou azui musala na voilà donc c'est pareil avec mes enfants ici donc na ko boko la bango na bi kinzamba bomba biso longtemps par sa grâce na boko la bango bana batangi ba classe ba silisi pour na libérer moi na fona mona ke non vraiment stabilité moko boy donc akoki ko quoi ka ke on ndenge za mona 6 18 ans après ye bon bima okendo sala vie non non mono nzie na sala lo côté on moni non sala lo te mena bi kinzamba sunga ba message a bien za pona bana à venir na bango tout est à la meilleure so 18 ans 19 à 20 ans nzamba sungi bien musala 6 études na ye azu musala na ye Nebi que nous avons la possibilité, je crois mon Dieu, nous avons la possibilité peut-être moi na soit senga bima. Nebi que nous avons la possibilité ko aider tam sous business moko, tam sous affaire mo, tam sous commerce mo, tam sous pour le bibon na fouté le garantie bien nini. Denzamo mais na ko libérer bana teo soka comme 18 ans aller bima okendo sala vie no wana ezana sala lote. Ezalo kwa botiki ka bana na ba bêtise na ba n'importe quoi voilà. Tu es bien que maman Mireille peut asali moi mikolo ebele na mboka bapaya azazala ba mikanda oyo tu es bien que mon dernier espoir ils a bien fondé tozoli ke ete bana mususu pe ba ko kozwa pe ba etelo mususu na libanda ya mboka ba kozwa pe ba soins médicaux na libanda ya mboka par rapport à ba mikanda mama zanango. Oui na ndenge ya nini excuse-moi na ndenge ya il y a orphelinat mon dernier espoir. D'abord avant d'être à l'orphelinat, Toza Fondation. OK. Toza Fondation, je suis reconnu en Belgique étant que Asbel. Donc un moniteur belge, ce qui va bêti Fondation mon dernier espoir ou Asbel mon dernier espoir ou va bêti Mireille Pacave, un moniteur belge na Toza Nakati. Donc Toza reconnu à niveau Afrique, Toza ba document na biso tout complet sauf rien. Donc le sope Montulelo a adopté né moi na kata fondation mon dernier espoir aux années tranquilles parce que toujours tambela vraiment na droit chemin. OK. Donc ce que sengi que moi na akende à voyager et déranger bisoté. Déjà nga moné d'abord na zabo na za maman à bango
nazala na Belgique naza na ba document na tout ba statut eza na kombo na mamtu so esengi ke lelo na ozana facilité lelo peut-être so esengi ke to faire voyager moi na moko ou bien nini toke na l'état nazwi ba papier na nga ou na ambassade ou quoi mais nazana na niveau ya ba démarche à bongo te parce que zana na kati ya ba penser na nga te mais ba soué na nga peza la pe vacances boye bana ba ye vacances na Europe après ba ye bazongi on so penzamba permettre bana msusu ba ya ba tanga kuna batikala kuna nyonso ezaka mabongisa nzambe mais soué na ngezala ke ba suka awate do bazala place au biso tozali. Donc voilà mais na yebi kenzamba osala grâce. Voilà, nayebi kenzamba osala grâce ba ndeko balandi bozolanda biso vraiment na lito ya bokebi ndenge toza ko évoluer petit à petit lentement et sûrement. Je suis entouré avec les enfants et avec leur maman Mireille Kapave ou azota sa orphelinat mon dernier espoir ou ils ont mis na bandalungwa awa bomoni présence déjà ba bébé belé ba zingi biso awa ou peut-être bazana posa ya miliki pour baza ba nouveau né hein bana vraiment ba botami sika bazana posa ba miliki wana donc moto pas motivé de partout ou moni que no zana bana na opi bazana bango na bana te nzamba ebika pourquoi salama bongo et to meka ko assister ba numéro maman pesi ba numéro boko benga maman na numéro wana boko joa nous sana pour ça assistance pour assister bana na ningi na ye ningi nzamba simbeli motema na ye parce que ils en a ba obligation te donc ils en a ba obligation moroté ou quand nzamba osimba yo obengi na numéro à maman Mireille apesibino ils en a WhatsApp boko joa directement ou azana quelque chose ou azana ilamba ou azana small ou azana na pampex aroué la ba bébé na biso baza bana pi baza bazotanga ba rentrée scolaire déjà toki na congé monene ba misupi ba ko assister déjà na ba rentrée scolaire ya bana boyoki toti koloba déjà avec maman ke bana misatu kaka ni bazokende te lo bazokende classe bana misusu baza ba kenon classe te mutu super ko ya akozo pe charge ya bana mibale pona ko futa ba école parce que déjà place rola les alango mbeto ezali maman se motive rapport pesa bango ya malamu pe bozomona déjà standing to ke na biso nyonso na ba orphelinat mususu belé hein au mona baza ebele mais soko tali condition na bango au mona bana balala na sima pe sima ngo eza kutu ya carotte biso to mona ngo to assistaka nyonso biso toza ba ambassadeur ya bana to yebi comment est-ce que les caramel condition auto moni a on a kata moderne espoir eza bena condition malamu oyo maman Mireille na équipe na mo bazo pesa de manière est-ce que bana ba vivre lokola bana nyonso parce que to ça la différence to bana na biso musu na ndako te bango nyonso baza bana o to pesa bango bolingo lokwa to pesa bana nyonso donc vous qui êtes à la maison motivez-vous Neka nzamba aussi motema nao numéro ya maman Mireille izawana ou apesi to robandela ngo lisusu et bobenga boy baninga ko sala voilà maman Mireille tozo kinda na biso na suka ya manaka na biso lelo nazaki motivé ya yo tala bino parce que sala moi mikolo belé hein to mona na ité to na occupé que no maman Mireille azana Kinshasa talaka ko ya ko tala pe bana na absence ya maman oyoka yada omonaka moi isolé mais ceux qui maman et moi azana za sous motivé tant azomona maman Mireille sur place et ça la bonne motivation ko retenir nini maman déjà na évolution ozo sala malakata mon dernier espoir ndeni ozo tambusamba ndeni ezo kende na ebité ozo soit quand même ba puis to ndeni to ebité ben to ba quand même ezo tambusamba ndeni na kata mon dernier espoir est-ce que les tezota la yopé est-ce que bazo bois que lo quand même misu gouvernement ya mokonza mboka na biso fachi beton est-ce que bazo tala yopé est-ce que bazo bois que lo moi misu to moni pepe men to moni maman Olive Lembe Kabila a pas commis mon idole OK donc maman Olive azaka idole na yo donc on va mécaniser belé pas maman pe vraiment je peux dire même 90%. Voilà bon, en fait oui nazu mécaniser pas na po écouter nga pe nazana kati les loko wango je veux dire quoi na loko wango izakati nanga OK donc naze loko wango izakati nanga donc na mi mona na kati na ye donc mam o ebele o ya salaka à chaque fois ça fait longtemps na bando talaye donc son atelier faut na ba acte oazo sala il faut toujours na bimsama miso coup de chapeau maman Angèle Kanam. Maman Angèle Kanam, yazara pembe na maman Olive. Oui, c'est ma maman. Voilà. Neti acte moko salaka na habité sur ezaki na mboka nini na Congo kaka mais je crois na ba province. Maman Olive abandai ko kende. Maman Olive abando kenda kutena accident moko. Tutaki papa moko boye. Ba tuti papa na après amemi papa ngo na hôpital.
a commis un hôpital. Donc, aux hommes, biso côté na mon hôpital aux années 50, aux années. Aux affectés. Oui, à l'époque, Azaki première dame, mais obi qui nabi, waouh, quel cœur. Deux hommes na mon oui. Azaki dépassé, Azo Sala Batour, va et vient à Zongi. Parmi Batour, Azo Sala, Miss Ne, je crois, Talaki gauche-droite, à Koutenina Mouana Moko, Azaki Kobelana. Aye azu monana charge à prier pour na monana banzo lela donc nakuta na mamnae ebele donc ebele vraiment ebele nga mutu nyonso wa sala bolamu en tout cas na bois la ke ba fleur donc nyonso wa sala bolamu azo partager en tout cas na sepela nae donc voilà c'est ça zaidol nangai donc c'est ça voilà mutune zalaki est-ce que bakonzi mboka gouvernement paye chako mwa maboko pona koboko la bana oyo baza venir à lobby baza bakonzi ya lobby baza makasi ya mboka na biso oyo ekoya mikolo ya lobby pona zala sincère nazwa ata aide mon côté OK et pourtant nga kutunde na dépense plus soko zata na document moko na niveau ya commune mais au sambwet au bimisa mbongo na biso et puis franchement quelque part c'est vraiment méchant voilà motozo ya zo sala bénévolant ba sala le document après au fouti en bambon ebele voilà oye non pour ba légaliser lo ya ka ba légaliser et puis ba ce que non ba sala erreur document na ba sala le eza angoté mais bango ndem to ba sala yango donc faut rajouter encore bon pas qu'on rajouter au refaire encore au bango balingaki au mona bazoli oka bambongo mais en même temps ba oyeba ke yozo aider eza lokwa tozo aider l'état tu vois tozo aider l'état quand même normalement na ba document neti ya biso il faut ça futa ba nini document normal mais pas koko sakabatu dozo mo baza bango nete Congo en tout cas franchement bat bazana bango nete tumsozo mona azana problème oye pour aider problème na yé mais azoko ça même na propre problème na yé donc pour nos documents c'était pas facile son azay mutumsu na ngena lâché tel mais qui vraiment but na peu importe na ndo bimisaka mbongo ti okokisa ba document nyonso le loto comme tranquille to bimisi vraiment mbongo OK au moins des fois tam suba ko benga yo ki mwana moko azana commune oyo ozwa po base lo ba document bazo compliqué yo do bazo lia oka ba mbongo donc c'est ça mais aide ya l'état vraiment en tout cas tozala na ngote na uté ko ça la demande moko apparemment na ba orphelinat tozana droit bana batanga na l'école ya l'état tarif ezala un peu moins basa la réduction mais il faut commune épée sa autorisation basa la un petit courrier je sais pas si quoi basali courrier moko oyo se présentant et puis na ba traitement ya bana nazo souffrir trop et puis place bana baza mwana moko ko yiko bela et ko attraper bana voilà OK au mona bana bazo bela boyo kende awa pe bino ezala po basimba mwana il faut une fiche oyo ka 60 000 je sais pas 60 000 si c'est combien de dollars oyoka 60 000 oyoka 40 000 donc au foutina mbongo sans ba toucher mwana eza kubasa l'examen était juste pour azana fiche là comme examen ça bodo ozomono zo dépenser ozana besoin aide des athées ceux qui posent na ngote comme pe na moment msusu mwana muka bela qui vraiment nazaki pe na mbongo te mwana na donc na miracle nzambe ti mwana ye ko bi kaka bongo donc eza c'est pas facile en fait tu vois eza vraiment facilité pour ngamo pende nazana na bana nga naza mama na bana 4 ozokipe bana pe kuna ozokipe awa donc ezaka eloko oyo lingaki soko ezali au salon otam susu pona intérêt mobo au kokate OK non au kokate mais moi je regarde pas ça non tala bana nanga je vais faire tout donc voilà tous en difficulté à école pour basa les soka juste un petit courrier pour te présenter l'école basa la moins réduction voilà banda senga bambon pesa boy bakisa boy sala boy o il faut boy mboy ozo pesa ti siko pe bana ba bientôt bazo banda nini école donc bozu lo monter donc to comme obligé to kende ko lukaka école sona bina tsa bango kana école ba utso tanga il y a 350 wana eza passe pour na bana msusu ba kende classe et simbate donc voilà c'est un peu ça et hospitalisation puis eza moins compliqué
très très compliqué. Okay. On a vraiment en tout cas dozomona na sala pe ba lettre au sengata partenariat na hôpital mususu pour bozata mwana soka beli bo mema kuna pour tarif ezala un peu moins mais eza au sali partenariat mais je sais pas so on dirait c'est nos partenariats donc il faut foutre kaka traitement tout ça vraiment difficile et ça toujours dépenser trop nango et loko ils ont dérangé plus et ça traitement banana école c'est ça qui où ils ont dérangé so nzamba sali grâce beaucoup tant en hôpital moko o bandimi biso ko so balongola tambongo ya ba truc ba affiche wana et ça quand même éco aider pour les robimisi de 60 €, 60 francs, soit combien 60 000. 60 000. Déjà peut-être mon ba médicament. Juste pour na banine. Et puis ce que j'ai remarqué, l'ordonnance na ba sala ba kisi ebelé. Ebelé ouais. Neti mono azana problème ya santé si quoi ba nini bobenga maladie on nini. Ba bijou quoi bedada? Coach. Un problème, il y a santé, il y a problème, il y a croissance. Oui. Aya qui dit il y a 2 semaines maintenant. Tout est causé. Donc tout le monde écoute gloire à Dieu à récupérer. OK. Mais bakisi basale la ki obinga una kamenga bi comment mwana akomela bakisi nyonso ebele moko impossible. Donc et koko za ta ba 15 ou ba 16 bakisi bakomi. Déjà il faut foutre 60 000 francs ya bando somba ba médicament. OK siko ebela bakisi ana oka bakisi celle so ba 200 000 ba 200 000 et quelques somba bakisi donc après sous l'air okendo ça sous ba examen fouta donc c'est pas facile. C'est compliqué déjà. Ouais. Donc mesdames et messieurs bandeko baza vraiment on a facilité peut-être hôpital école pour aider déjà mon dernier espoir. Pour travailler en partenariat, question pourrait y avoir facilité santé, puis classe yabana ou bazami na katia mon dernier espoir. Nous sommes à la fin de notre rubrique déjà maman Mireille. Qu'est-ce qu'on peut retenir na nuance pour na bana après tout ticket la bango nabi ke bayim mara fort nabi ke bayim mara mingi dada. Tu vas chanter? Oui. Ok, donc tu ticket la bana bayim bana muke au lieu que tu ticket la bomba loba tu peux retenir nini maman Mireille? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour apporter mes forts dans mon dernier espoir pour te sauvegarder bon yabana oyo pour na lobby na bango za malamu. Bon. Yada. Là vraiment na ebelo na ko lo baté ko sala action ko aider ezala wite pas moto. OK. On peut pas demander. Na kolo bano yada exemple za na mbongo no bien 100 000 €, 100 € na yo. Ne songa biada bien pesanga 50 € ou 20 €. Soko boyi na o boya na ebonga mutu yemoko asalelo na volonté na voilà. Donc pour oleka wono boye denga bo sala bo ça sert à rien. Tu vois, eza bato ba ka rosala ba action awa nzamba simba mutema na bango to benga bango te nzamba toucher mutema na ye aye il y a d'autres personnes ba yebi c'est quoi aider les orphelins. Voilà. Bible et bengango religion pure sans tache. Bible lui oazo aider abi religion pure sans tache eza aider les orphelins eux de veuves. OK. Donc c'est pas moi c'est Dieu. Quelque part nzamba lobi oyazo sunga borphelin eza lokola zo prêter nzambe tala ce zo prêter nzambe dozo mona nzambe alobi quelque part oya ko sunga borphelin nzambe non se souvenir na ye na moment ya malheur. Voilà. Dozo mona eza na bénédiction moko totaka te ke bénédiction non biso totala ka mbongo eloko eleki santé lokola mbongo ezate omonita mususu bi accident moko ngé ko ya nzamba épargner yo pour tozana biso na misu ya omona te. Tu vois, arrêtez. Tozana biso na misu ya omona te. So tozana misu ya omona to ngeto mona nzambe. Voilà, asala biso à travers bana. À cause ya bolam obiso to sala pour na borfele donc nzambe vraiment a recommandé biso il faut to aider bango. Donc waneza maman nzambe za on peut pas to les kato senga bo pesa biso bozo kisabo oui na kolo baba besoin loko e déranger ngande na lobi étude bana na nini étude bana na truc na ba hôpital ezaka déjà pe ezaka na sengi peka quelque part ezana sengi mais eza mutuye moko ndenge nzambo la motiver soka monike na ye la bana o lo sonela bango semul na pe enveloppe eza
ye ndenge motema etinda ye. OK. Donc voilà, mais tozozo ape ba action ebele bato bayo tika babiloko kolia, bato bazo kotika. Donc tozozo ba action ebele en fait. Voilà. Okay. Mais nzambo ça la grâce musupo mona atindi enveloppe surtout bande kona biso mingi o ya Europe par rapport à Afrique ba action ebele tozoaka mingi na Europe. OK. Qui on a 4 Afrique. Mais il y a quelques-uns aussi en Afrique bah ça. Mais on peut dire 90% est à Europe. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup maman. Est-ce qu'on te peut rappeler encore numéro parce qu'il y a pas mal de gens peut-être bah écoute taper rubrique Nabiso en retard puis monsieur peut-être au cas bien té tout peut ça maintenant à la peine pour ça vraiment il y a numéro il y a Afrique parce qu'il y a aussi bandeko bah c'est la banque mobile à cause ça la paie en pesa à cause ça paie Orange Money na musika super courir sur place. Tu rappelles bon numéro il y a WhatsApp ou ils ont mis à Belgique mais ça la maka au sur côté nous sommes taza au joyau. D'accord. Toza d'abord Orphelinat mon dernier espoir. OK. Toza na Banda Albisengo avenue Isangila numéro 16 juste à côté à bloc. Voilà. Bon numéro est à 0032 466 36 64 21. Oui, numéro il y a Afrique attends ezali 008 plus 243 081. Oui, ça biso tout temps là problème t'es. Oui, ça yada. Merci. Numéro ceux qui n'a 70 hein. Ah OK. Ça juste oui ceux qui donc ils a plus 243 81 190 00 672. Voilà. Plus 243 81 19 00 672. Wana ba ozwa bandeko bazomi na Kinshasa déjà mais pour na Europe bandeko bazomi na Europe facilement peut-être roza pe na colis ou bien otiki lango maman Mireille wana ko benga na plus 32 donc 0032 466 366 421 plus 32 466 366 421 wana bozo directement maman Mireille beaucoup comme il a épé na mail na mail na ezali mireille.capave@outlook.com. Mireille Pacave le Pacave. OK. P A K Mireille Pacave outlook.com. OK, wana bozo directement pour beaucoup la vendre internet p donc na site ils appellent na site fondation ils na site nango www.fondationmonderneurespoir.com. donc ce beau comme la paix maman pe bozoyer et bazape na chaîne na bango YouTube. Donc so beti Orphelinat mon dernier espoir. Oui, Orphelinat mon dernier espoir bo mona ba on pe na YouTube pe bo rater ba vidéo te ba chaka wana à chaque instant au bazara na bana na TikTok pe zaka Orphelinat mon dernier espoir. Maman Mireille na ebi ke message eleki déjà to suki na biso wana ya suka ya maloba yo eza nini pour te clôturer na biso. Bon, et loko on a l'obaka souka vraiment je dis merci à tout le monde. Merci. Oya baksa un plus na Orphelinat mon dernier espoir. Oyo apesa biso ya kolia ya komela que le père des orphelins vraiment vous bénisse. Et puis na Orphelinat mon dernier espoir na travaillanga mon côté nazana Jürgen Panzu nazana Monsieur Paulin et puis nazana Yolande Zubika. Donc wana eza ba membre oyo ya Orphelinat. Ya mon dernier espoir na Monsieur Erti. À part ba membre oyo bazo s'occuper na bana. Donc voilà, tout ça équipe complète. Voilà. Donc c'est un peu ça, mais c'est juste un loba vraiment. Merci, un grand merci pour tout. Nanyo sobo ça la pour nabiso. Nebi ki nandiela ba prière, bo prière pe pour na bana na biso, pour na biso. Bo kanisa biso, bo ela biso ya kolia ya umela vraiment moi enveloppe o bo pesa biso. Nzambe vraiment pambola bino.
Voilà, merci beaucoup Maman Mireille. Tout comme l'option à Souka Yamana Cannabis, le tout ça qui est motivé avec la grande équipe. Il y a BioNews Télévision, tu as la bana Nakati Orphelina, mon dernier espoir où ils appellent Fondation et Dakabana. Donc, enfants, orphelins, orphelines, enfants de la rue, enfants défavorisés, où nous sommes besoin de la ville province à Kinshasa. Quand à Kinshasa pété, puis province, où nous sommes place Libakwe, où tu as bana, de part et d'autre. Mon dernier espoir, ils auront toujours motivé pour nous récupérer bango pour nous bongisa quand même kolandela malem beti à venir na bango pe ezala malam lokola bana nyonso. Merci na bino nyonso bozwa qui vraiment libaku malamu ya Rolanda biso de partout au hasard motivé, n'hésitez pas déjà à recontacter Maman Mireille na ba numéro to pesi. J'espère que nzamba ozwa le kumu na simana yango. Donc soki nzamba zongi te to ko beta lisu lisolo mususu na bana bazwami a boki ba détail nyonso ya bana mikie pe ya mikolo ba age nyonso au hasard na eloko nyonso za nango n'hésitez pas. Orpheline boya nango elorote. Donc n'hésitez pas, je vous dis yaka nango pesa bana baza awa baza lokola bana na yo. Eloko moko bezana bien kimi mwana yaka mwana moko aza awa parce que bana age nyonso baza donc bana age nyonso do yeba ke eloko nyonso na kati kuna awa mutu moko aza na posa nango azali. Mwana moko et c'est Pélissaï Azali. Donc n'hésitez pas de le faire. Zamba okanisela yo. Vraiment. Merci beaucoup. On a Tiki Bino. Zamba Pambola Bino. Entre temps, tu évité bana sur bossé la bisolo au mot boé. Mais bon, on a si ma vidéo. C'est partir. Merci beaucoup. C'est bon. Ngainatika komile la ngaina longo la loboko na litama pona yedete masia lungaki ngainatika komile la lisama ngaina longo la loboko na litama pona yedete masia lungaki ngainatika komile la ngaina yongo la leboko na litama pona ebete masia lunga toyembi na lola bakoyemba yawe elonga moba elonge mobali kolokumama yobongi na lokumu Alléluia Alléluia na kolo yawe yoko sina yuda kolokumama yobongi na lokumu Alléluia Alléluia na kolo yawe yoko sina yuda kolokumama yobongi na lokumu ona koko kanisa yona nani nakahimi mokili oyo yonzambe nanguya ona koko kanisa yona nani katina libota oyo yonzambe na bisoto yembi likolo nase egubame yonzambe na bisoto yembi likolo nase egubame layo yonzambe nanguya Seigneur danger d'été alléluia que ton nom soit sanctifié Seigneur danger d'été que ton nom soit sanctifié abandonné tu m'as ramassé et la mort tu m'as
que ton nom soit sanctifié. Jésus, Seigneur dans Dieu de terre, Alléluia, que ton nom soit sanctifié. Seigneur dans Dieu de terre, que ton nom soit sanctifié. Papa, Gaïdae, solo e païdayo. Papa, Gaïdae, yonde yozala zambe yanga Yahweh. Papa, Gaïdae, solo e païdayo. Papa, Kutibebenga kizambe pona likambo langa ite papa ngana ye painayo yonde yozala zambe nanga Yahweh. Papa ngana ye solo e painayo. Papa Saili vuavu divana, una saili baba, una saili vuavu divana, una saili wa mbinguni, una saili vuavu divana, una saili baba, una saili vuavu dibana, una saili yobongi nalo kumwe, yobongi nalo kumu Yesu, yobongi Yahweh, yobongi nalo kumu Yesu, yobongi nalo kumwe, yobongi nalo kumu Yesu, yobongi yobongi nalo kumu Yesu, yobongi. Alléluia, yo yo yo, Alléluia, Alléluia, yo yo yo, Amen, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna mérité, Jésus l'onde yo mérité, Alléluia, Hosanna Yahweh, Alléluia, Hosanna Yahweh, Alléluia, Jésus yo mérité, Jésus l'onde yo mérité, Alléluia, yonde Lingenda ya Moïse, Alléluia, yonde lingenda ya Moïse, Alléluia, Hosanna Yahweh, Alléluia, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh. Bravo, merci. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.